observez ce que je vous prescris. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. À la fête de toutes les nations, les disciples et baptisants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alléluia. Enseignez à observer ce que je vous prescris, alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Alléluia, shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. La méditation, la vision, la poko, la lopo, toko, na partage, toko, bondela, moyenge, benenzambe, oya, kela, lola, nase, papa, nzambe, lolingo, nzambe, malamu, akuta, kina, Moïse, le je suis d'Israël, papa, oloba, kina, biso, nama wape na bolingo na olinga ki mokilo tinda ki liloba na yo lilobe latin zoto to beni yango Yesu Masia oya bikse ki biso sur la croix tozali ko benga na tango Yesu Masia ozala sima ya liloba na nzambe po okokisa yango ozala sima liloba na yo po okokisa yango po ete yo moko ozali liloba oh yaw tika ete monimo mosanto aswa contrôle du début à la fin to bembi signor sabo kese na kombo na Yesu Masia. Père, nous t'élevons encore une fois de plus au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Les fêtes de toutes les nations, les disciples. Shalom encore, mes bien-aimés, la méditation, la vision, la poko, na lelo, poto, kota, na partage. Toko, keneka, bongo, wana place, to sukaki, na Genèse, chapitre 28. Genèse 28, verset 1, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Isaac appela Jacob, lui fit n'épouse pas une fille du pays de Canaan. Rends-toi en haute Mésopotamie, chez Béthoul, ton grand-père maternel. Épouse une femme de là-bas, une fille de Laban, le frère de ta mère. Jacob ayoki bonne tobaki na ba cassette précédente ayoki mwasi na yekoloba ah Jacob Esaú abali basi ya mboka o ititi motema na ngeza ko sepela te basi moko ba impoli basi moko malamu te basi moko ba pratique mabe balingi ko sambela te basi moko bilamba libanda makambu kili. Alors soki mwana nanga Jacob azwi lisusu mwasi na mboka oyo mikolo nanga etikali na sena moi ekozala malamu te ako précipiter ngai noki na tombe. Jacob ayoki bongo bien mwasi nanga leli bamsu balinga basi na bango alléluia abengi mbala moko mwana na ye Jacob alobi na lingi te obala mwasi ya mboka oyo kende na Mesopotamie kende kuna na Mesopotamie place ngai na uta kende kuna na Mesopotamie place papa bakoko nanga Abraham auta et place papa nanga Abraham auta kende kuna na Mesopotamie place koko na yo Abraham auta okende kozwa mwasi kuna kende na libota na bana na Nzambe kende na libota na bana na Nzambe kende na église songolo place ngai na sangana kana ba frère nanga kuna liloba ya solo ezali basi baza ko lata malamu bazali kuna basi baza nourri na liloba baza kuna basi bazali obéissante bazali kuna alléluia kende kuna bongo obala mwasi ya mboka wana kozwa mwasi ya mboka oyo te alléluia na trois balobi que le Dieu tout-puissant te bénisse qu'il te donne de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'un ensemble de peuples, qu'il t'accorde aussi qu'à tes descendants la même bénédiction qu'Abraham, afin que tu possèdes le pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob pour la Mésopotamie chez Laban, fils de Béthoul, araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et Esaü. Alléluia. A bénir moi nanaye. Alobi kende na Mésopotamie. Kuna bala, bota, pambolama. Bénédiction Abraham ezala na yo.
Alléluia. Maintenant Isaac ayebaki ke Jacob nde muta pambola maki. Sikoyo apamboli lisusu officiellement. Liboso ezalaki officieusement. Liboso ezalaki lokola arrangement na ye na ndeko na ye. Na sombi droit de naissance yango papa lokola yebaki te place to saki ba arrangement na biso. Ngana kepa ya papa. A devancer ki ayebi ke o a tekela kinge loko. Mais soki ayebi na tango bénédiction na yebi ye nenga compliquer situation. Tika le nasa makambo mama alobi na ngai. Mais sikoyo ekomi ba pamboli ye. Nzambe asi ayebi. Ayebi deja mabunga na yo. Ayebi ke ozalaki moto lokuta. Ayebi masumo na yo. Alobi lokolo ye pa na ye. Ayebi ke ozalaki Jacob. Alingi a changer au kombo mususu. Alingi a pambola officiellement. Alléluia. Nzambe alobi malgré tout libala ngo vandaki ezalaki ya yote obomaki moninga otikali na libala ngo nzambe alobi yaka kasi ozali Jacob yaka yambola mabe na yo. Bible alobi muto akashaka mabe na ye a progressaka te. Alléluia. Muto ya bomba kama sumu na ye azwaka miséricorde ya nzambe te. Alléluia. Nzambe alobi elamba wana osomaki yango na moyibi. Ndaku wana o eskrokaki. Za lokola zache kende ko restituer, kende ko zongisa biloko abatu, kende ko yambola. Moyen nyonso eza pona yo zwa délivrance, kende ko loba bazemi olongolaki. Yambola kindoki oliaki batu na butu. Luka moyo kangola mangango kende ko memaki bilamba baninga. Ochaki baninga na kisi. Kende ndeko nanga kende ko luka moyen. Kende ko luka moyen se libérer. Alléluia. Balobia Isaac ayebaki ke apambola kinde Jacob. A opamboli lisusu alobi bénédiction ya Abraham. Et pas Esaü alobaki natika lisu na bénédiction mususu te. Mais awa alobi bénédiction ya koko na ye Abraham ezala kati na mwana oyo. Abakisi lisusu. Yango balobi on donnera à celui qui a. Bako pesa moto kaka zanango. Oyo azanango te bako longola ye meme. Oyo etikali. Esaü azalaki nango te. Balongola ki ye. Esaü atekaki ki droit de naissance. Pasteur oyo zo sambela l'église na asi atekaki droit de naissance. Asi atekaki leadership na ye. Et à cause de la biloko à mokili, ayeba kite ke pasteur liloba nzambe leki biloko na mokili. Bible zoloba. À quoi bon, à quoi sert à un homme de gagner toute la terre, toute la richesse de la terre et de perdre son âme. Alléluia. Pasteur ozo sambela ndekolanga abosana ki ameleki na motuya ateka ki leadership na ye po akoma kotambola na jipe po akoma na ba membre ebele po akoma na église ya munene ayebite ke mukolo moko ya kokufa akokende kosambisama. Alléluia. Ndeko na yo mwasi to mobala si ateki ki leadership likolazwa mwasi ya sango likolazwa mobali wana akendaki akotaki deja na monde de ténèbres azui bilamba ya bino nyonso akeko tika na ndako anganga po ya dondwa. Ndeko nanga epa yoza ekutani na yo oteka ki leadership na yo. Nzambe alobi yaka epai na ye. Ya ko pesa yo fardeau ezali léger yaka na mikumba na. Alléluia. Alobi ataka libanda te muto akoyepa na ye. Awa to mona ki Jacob apamboli mwana na ye lisusu alobi kende na Mésopotamie o ezalaki Afrique ezalaki na continent Afrique kala bakei abi kende na Mésopotamie na libota ya mama na yo okende kozwa mwasi kuna bobota bana apambola ki lisusu ye balobi na Mésopotamie wana babandaki kolobaki araméen oyo balobaka Yesu Masia batu basali ba recherche na babi Yesu Masia bandaki kolobaki araméen bande kolanga Bible za makambo ya solo. Bible za kolakisa biso makambo ya solo. Bible za kolakisa biso ke ya solo Yesu Masia autaki na descendant babaki na Abraham babaki na Israël ke mokonzi moko akoya ezo lakisa ke Abraham autaki tozaki na Dana Eve ebandi ko kitaba Noé na descendance ya bana na Noé na Cham
na descendance bana Noé ba Cham na Kana na Cham na Sem na kati na bango Abraham autaki tokiti tozoke na Abraham Isaac abimi okomona bango nyonso babandaki koloba ki araméen parce que place Rebecca auta na Mésopotamie ezali place Abraham auta pe donc bayaki na munoko na bango babandaki eza lokola yo olongwe na Congo obandaki koloba lingala ata oke na Mozambique ata oke na Angleterre okobosa na lingala te pe ba papa oyo baza sage ba papa oyo bayebaka kozwa possession eloko nzamba pesi balakisaka bana na bango langue na bango babandaki koloba yango tomonaki tile loki araméen eloba maka partout balobi Abraham azaki babenga mona ba patriarche bandeko nanga ba patriarche baza bato batambolaka de mboka awutaki musika abadaki komema langue na ye po Abraham abimaki pe na peuple moko boy abimaki pe na bato na ye ba travailleur na ye donc ba wutaki na mboka na ye babandaki koloba munoko na bango babandaki kompe to monaki mama ya Ismaël abandaki koloba pe munoko na bango tango ayaki yo kaisa bandaki koloba munoko nini po balobi ye awutaki tocha Agar awutaki na Afrique Agar abandaki koloba munoko nini po bayoka na ye na Abraham po bayoka na ye na Sarah abandaki koloba munoko nini nyonso wana nzambe kaka ye moko ayebi tango Abraham abandaki kokende luka biloko na Egypte babandaki kosola masolo ndenge nini na roi ya Egypte nzambe kaka ye moko ayebi oyo eza révélé eza pona biso oyo eza caché eza pona nzambe alléluia yango awa tolobi Abraham tonga na te ya bien aimé dans le Seigneur na ngaka kokota na profondeur na yebi ke put ebetsaka ba oyo baza na molimo na nzambe te libaku pe ba msupe baza na molimo na nzambe mais Bible lobi il faut tangaka Bible malamu faut zalaka mondimi ya bere alléluia toza ata mingi te na internet akendaki kozwa mwasi awa na 6 babi Esaü apprit qu'Isaac avait fait ses adieux à Jacob et l'avait envoyé se marier en haute Mésopotamie. Il apprit aussi qu'au moment des adieux, Isaac avait interdit à Jacob d'épouser une fille des pays de Canaan. Et que Jacob obéisse à son père et à sa mère, était parti pour la Mésopotamie. Esaü comprit alors que le fils du pays de Canaan déplaisait à son père Isaac. Il décida de prendre une autre femme. Il alla donc trouver Ismaël, fils d'Abraham. Et il épousa sa fille Mahala, la sœur de Nebaot. Malobi place pe Esaü azalaki alobi koma nzokande Isaac asi apesi papa nanga au revoir et puis papa nanga lobi na ya kende na Mésopotamie akende kozwa basi mwasi kuna na Mésopotamie alobi na yeko comprendre de quel point nga na blessaki ba parents nanga de quel point ba parents nanga balingi basi ya mboko te et puis ayoki lisusu ke Jacob andimeli ba parents na ye Jacob azalaki obéissant bandeko nanga mwana oyo ayokaka baboti na ya pambola maka toujours alléluia balobi ayoki lisusu bongo esali lokola mwa trouble aza koluka kaka na moyen nini ya kofofile ayoki bongo ya keiko sikoyo na ngambu mususu kaka ake kota Ismaël ake kote ya bana Ismaël ake kote ya barab ake kote ya bana Ismaël ake kobala mwasi moko kuna ake kobala mwana ya kote ya Ismaël ake kobala descendant ya ba Ismaël alléluia n'a dit Jacob quitta Beth-Sheba pour se rendre à Haran. Il installa pour la nuit là où le coucher du soleil avait surpris. Balobi Jacob ayoki bongo azwi nzela na ye alongwe akomi na mboka moko Haran a s'installer kuna pona butu alali pote molili esi ekotaki bandeko na nga awa nzambe alingi kolakisa biso ete obéissance d'abord
ayo kolakisa biso ete conséquence ya koteka ki leadership conséquence ya kofuka mela biloko ya mokili oyo awa Bible ngolakisa biso ke Jacob asala ki choix ya bien andima ki concéder ezaki matériel o ezaki poto o ezaki loso apesa ndeko na ye yazwa na ye o eza spirituel ki bokonzi na Nzambe ndeko nanga oyo nyoso ozomona ngo motu ya mokili o cede yango tika yango somba oyo ya malonga oyo ezali ya molimo oyo ezape ya molimo ya ndenga ki sorcellerie te oyo ezali ya molimo na Nzambe somba solo ya yozwa solo oyo ezali na kati na makomi na Nzambe boya kindumba boya milangwa boya kofinga boya koyina boya kotonga boya babar ndeko na ngai boya moyibi boya kisongi boya makambu ya mabe mutu wana benga ko na telefone chaque jour botongaka pona nzela na lobiko pona likambu ya bien tomoni awa Jacob a bénéficié na bénédiction parce qu'azalaki obéissant parce que ayebaki ko pona eloko ya kitoko ba choix na yo ndeko na nga ba choix nini oyo ponaka est-ce que tango yo zakana posa obala est-ce que otalaka mutu otalaka mutu est-ce que ozakana choix ko bala mosali na Nzambe to mwana na Nzambe to chrétien to mutu azobanga Nzambe to ba choix na yo zalaka il faut bogar il faut mbinga musclé ata zane moyibi ya mbongo ata zane abetaka ne ba chèque prouver azala mobali ndeko na ngai yeba kosala choix bien okopambola Nzambe apambola biso lisusu to kokuta na pona ko solo la penza to continuer bisolo na biso Nzambe apambola biso